Mais pour le lobby pasteur de Niles na Kinshasa, surtout dans le Congo, na yebi pasteur de Niles té. Ce qu'on bon, c'est la place où on a tout évolué bien. Donc voilà, Deniles ndé na yebi. Deniles si azali Monsieur Moko oyo à commettre ba dégâts et belé na kati ya ville à Kinshasa et surtout et pas na artiste. Et lelo na mona comme ko déranger famille à jackpot na jackpot yemoko. En tout cas, Deniles si na yebité si s'agit to kangaye ba singa to memaye na scène pepe nazo comprendre li susté. Tu baye baraté. Omoni nzondo ton bazo Deniles alobaka nzondo. Il faut beaucoup taboluka le monde nzondo ane nous lobani. Donc nzondo ni ko loba purement escroquerie. Na munoko na bango ba sakata. Na ko donc Deniles ça escroc numéro 00 na kata Congo. Comme Kambo to. Nanu ba teki yote. À part pas jackpot, Deniles ça continue côté et puis tala makambo sali yemo katio zemi akomo continue sous boko sa zemi aneza ya jackpot. Peniel et Sika ozali landanga bien nazo kopesa yo conseil. Omoni zemi za ya Deniles. Soko lingi ovanda kimia na vie na yo o progresser bien. Zemi loko les ya Deniles baka zemi te. Bienvenue dans votre émission présentée par votre servante Nadine Botalatala Bofia. 148 mémoires de la presse qui reçoit le président Cheta, leader des groupes Belle Image. Bonjour. Bonjour Nadine Bofia Botalatala, 148 mémoires de la presse congolaise. Bonne année, Noël et les Kainde. D'abord, Noël et les Kitoko Nangolo Nzambe et puis na Pessi, na profité on a souhaité joyeux anniversaire et pas na papa Georges Mampouya, hein, papa Kondo Georges Mampouya na États-Unis babote belé, motema ya maman Cécile Toti la Mampouya na rate États-Unis donc et puis na batunyo surtout bazolanda biso joyeux Noël na bango et pourquoi pas na yo joyeux Noël na yo hein. Merci pareillement. Nebi ke batunyo bazolanda biso na vision iti télévision. Nebi ke lelo vraiment to lobela nkambo ya to sala analyse ya ndeko na biso Peniel o azalaki mwasi ya frère Mike Kalambay na pasteur na biso Deniles. Papa Langai, pourquoi Deniles c'est un pasteur? Na makambo so buzoba comme on les a raté azalaka na kati. Mais comment on expliquer? En tout cas, na comprendre quand on lobby par rapport à Sœur Peniel, ouais, c'est qui ex femme ya ndeko na ngai Mike Kalambay artiste et musicien chrétien ndenge bango moko ba mbengaka mais pour na lobby pasteur Deniles nga na Kinshasa surtout na kati ya Congo na yebi pasteur Deniles té. Soko ko bon c'est la place où on a tout évolué bien. En tout cas combo ya pasteur Deniles nde nazo yeba ete. Donc to benga frère Deniles. Ah d'accord, to benga frère parce que mobile ne sorti à frère. Donc to parler sur Deniles. OK? Donc voilà, Deniles nde na yebi. Deniles si azali Monsieur Moko oyo a commettre ba dégâts et belé na kati ya ville à Kinshasa et surtout et pas na artiste. Azo commettre des autres belé pas na biso artiste na ndenga osakanate. Aza mutu moko a déranger famille à défunt ce qui peut pas le défunt ou défunt Marie Missam na bana na ye na sima na famille mobimba yaye biologique et lelo na mona comme ko déranger famille à jackpot na jackpot yemoko. En tout cas Deniles si na ebité si s'agit to kangaye ba singa to memaye na scène pepe nazo comprendre li susté. La fois dernière, on a toujours eu na télémela qui est ma campagne comme ça pour la sœur Marie Missam. Denis Abaye que Marie Missam batika moi na mobali bondengo expliquer qu'on a-t-il pas répondre à bisoté. Non, à répondre n'était pas c'est que ngande na la vérité. Omoni balobi lokuta et yaka na ascenseur. Mais vérité malin mais l'escalier pe et komaka. Voilà, cette fois-ci na mademoiselle entre ndeko na ngai jackpot, les milliardaires jackpot na Peniel y compris na Deniles. Batu baye baraté. Omoni nzondo ton bazo Deniles alobaka nzondo. Il faut beaucoup taboluka le monde nzondo ane nous lobani. Donc nzondo ni ko loba purement escroquerie. Na munoko na bango ba sakata. Na ko saote. Na munoko na bango ba ezaki sakata moko argot. Monde le biso to lobaka lingala moko argot. Na lo na loba yaka tamsu na loba petit nanga venez. Vous comprenez, les lingala moko argot. Ce qu'on a qui sakata pe argot, nzondo ni ko la ki sa escroquerie à haut niveau. Nde moni yango Deniles sayaka nango pena na télévision nzondo papa naka mais to ka pêcher nango za yayete te chaîne wana za yayete wana sina lobela ngona lemba na loba yango déjà et puis batu ba yebi ba comprenant que a escroquer moi na batu poto chaîne na ye apesa ngo kombo ya nzondo veli escroquerie
donc au monde de tout ça l'émission na oboya soko meko esanga ke émission ko le kana nzondo na oboya parce que ozoke na élection na chaîne ya escroquerie donc Denis Saza escroc numéro 00 na kati ya Congo makambo tozoyoka ndenge apesaki ateki Peniel aza na zemi est-ce que c'est ya solo to eza ya lokuta mais ezali makambo ya solo Denis Sazali vrai coopérant ya batu Denis Sazali yo kanti Peniel aza moi sele so Denis Sateki oh c'est ya teka ne batu ah mais même ce que Denis Sangara teka sera même ça boy ndo mona zo bimisa mama so to monsieur lelo combien de fois il a cassé même ça bakop Peniel d'azali faible ya moi si vous comprenez azali faible ya moi si andimi ba ken roteka elo ni ya zanga ki pa Mike Kalamba ya bali yo amemi on États-Unis a vendu na yo ndako très bien ozokota ba mibali na simane soki yake ba tourner na ye Peniel aza fo momi écoutez ce qu'on a Denis escroc ba côté kayo na lobi na yo tala Peniel nanu ba teki yo te à part pas jackpot Denis ça continue côté et puis tala makambo sali yo ye moko tio zemi akomo continue susu boko sa zemi aneza ya jackpot est-ce que ça va ça maman zemi ya Benin zande ya zemi oyo na yobisi yo ezali zemi ya jackpot te zemi oyo ezali ya Denis Lesiye moko oyebi bato basalaka bakope ya wakende koteka basi pa bamibali bajo mosusu omo ndenge tovandi no boyi donc vedi so na eli okope moko bona lobi bofia botalatala 48 mémoire jo moko aza kuna azosepela no fona mémoire avant na mema yo fonga moko nazwa yo naleka yo yango wana kope yango ebetamaka bongo donc nakomema okope te ya jo moko boye te 5 nga moko naleka yo rien il faut nga moko nabanda koleka yo donc nga moko naleki yo na sentir yo après nsima nango nazwi yo na memi yo mpo tout nyonso na banda koloba na yo tosa yango parce que nga naza déjà likolo na yo oyebi déjà l'effet ya kozwa mwasi obimi na ye boni de ya kodominate ozo comprendre tuna mobali nyonso tout soki nano abimi na mwasi te nyonso mwasi aloba ni aosala yango pona na bimi na été intérêt les années abima na mwasi comme ça abanda ko konza mwasi wana et puis yo za mwasi soka déjà que sina bima na mobali yo abuda su mobali wana te nde loko Denis sa salaka yango wana soka zio e ya obima na yo sima ko bima mbazé mi wana to bazo déclarer pour na mbongo $10,000 paraît-il que ne ba ba bango $10,000 pour ba longa zemi États-Unis ake longa zemi wana États-Unis Denis yo lo ba kozanga na mbongo ti tasko ba mbongo zo ko escroquer ba monter ko ba $10,000 est-ce que $10,000 za mbongo escroquer pena tasko ba monter comme ko escroquer mais pour na ko ba nini abota Peniel esika ozali landanga bien azo ko pesa yo conseil omoni zemi za ya Denis soko lingi ovanda kimia na vie na yo o progresser bien zemi lokole za ya Denis baka zemi te omoni lokole zemi okoko se na mutu obi finalité nango za ratango ke obote obi to yoka ibele na ba maternité akoseli mobile abatu zempo moni azana mbongo abombi kolo zemi mukolo robota mona zo matériel akomi ko témoigner na kati ya hôpital te bobengela ngentel zemi za mutu boyo to boy makambwana ekomela yo et puis yo mata okita zemi no soko botse ko ibake longa Denis ko bima ba tampon na eto yebi yango ndenge zalaka do beba bota na ba tampon mais bana nyoso to Denis bazaka na ba tampon na Denis ndenge za wana bana nyoso to ya bota référence à bango zalia so lingo ibake mona za Denis référence zalia okuta tampon zalia oya ko saka maya moto ba Denis na maya moto expliquer ton naibiti bazo yo ba kota Denis bazo moto ba kota na maya moto ba bimisi mutaziri kaka na ba tampon ba Carolite na yo donc ne cheta lobby ke président cheta lobby soki Peniel bota moi na ko bima elongi ya Denis na ba tampon est-ce que bébé peut ko ba tampon ta yo moko mais na lobby balobaka tel père tel fils vous comprenez au monde na poto pour pas te confirmer que moi no azali moi na intel et c'est un acte de naissance et c'est un ADN on se comprend mais bis en Afrique il suffit que battre la carabe pour oh il oh moi un tel mais banda Denis c'est tout bana ba tampon parce que oh on est oh ya zem ya penenda ozanga tampon il y a pas ozanga nango parce que inutile nani Peniel siko zali oko c'est la jackpot ba kambo et puis zo compte na ye ya Instagram na ye zongisa yango au seul rappel à Mike Kalamba Karaboy aussi quand nani Instagram ya Mike Kalamba au pirate au bomi yango mais le long Zamba sungi Mike Kalamba a commis conseiller à président de la République mon ngi vie zo changer so comme il vend ça na yo on yo soto zo vi olongo vivre ngote parce que au moni Denis sona même nga ilanga ba copie ya bana basi voir même yo na kati ya liste ba baso Denis ilanga na zo bango yo zalaka na kati ngane na buda pona boya rankini na Mike Kalamba Denis a coopéré bana basi ebele ta la prochainement na yo tangelo même moi si mususu oyo Denis a coopéré on dit maté obi moi so a cause ka bato ba problème so ka bazuye ba balier makambo bando beba moi ça na Denis pas coopéré ouais moi tanga kombe zate te to tanga kombo te
To bombit, to ya prochainement, to tanga kombo na. Denis l'esprit muta coopérer. Mais si que Jackpot azolela trop, azolela vraiment pour na Instagram na. Bon, Jackpot et Sika Zali, c'est vrai azolela Instagram na pour ça compte na yi. Moni a pesa ki yango na cadre ya bolingo. Pe ba Jackpot mususu pe, bino pe ba mususu pe. Na tolo ba. Te so na va intervenir ezaka posant de kolanga artiste. Mais en réalité, na yo pozo pesa nga kanda Jackpot siko vandi. Comment expliquer? Bon tout ça le circoncision quand même te obéni nango. Bon, mobile déjà sera déjà basa ba danser. Quand les ba penel, on a ko sutuka penel te. Compte Instagram, mais ça compte ne biso ba artiste to vivre na ba compte Instagram. Comment c'est fait que ça compte Instagram où ezana 250 000 abonnés, OK, ne pesa mutu ko penel, le ko ba salé là. Et le ba ngo papa chéri, et le ko ba salé là maman yo. On est ba ba salé là. Pour bandi na yo te. Yemo ko donner c'était ya na aleki leki. Bon, courage. Nga nazo peso ba procédure oyo et osala ke bazong sur le compte Instagram na yo. En réalité, nanga na yo Jackpot et siko vandi to yebi ke yo zana ba vidéo ya Peniel. Tebi ko zana ba vidéo. Azana ba vidéo ne? Oui, azana ba chez te maman commissaire. Azana ba vidéo ya Peniel. Na lobi na yo ba vidéo ndé nini? Bazaki na ba feti, ba vandaki to ndito ba vidéo bolumbu. Na lobi na yo Jackpot azalaki mayele naza ko encourager Sika Zali. Jackpot, je t'encourage et Sika Zali, o laxi pena ko za mona Sud Afrique ya solo, ozana ba vidéo ya Peniel. Nyon surtout bosala na Peniel, yo filma yango. O tia ba vidéo cachée, ba caméra cachée na yo na ba chambre, na ba douche, na ba toilette, voir na ndenge ndenge o sumba yo filma yango. Ozana na ba vidéo no bangani. Bimi c'est les exemplaires ya moko. Comme ça au banga rozon. Banga itika sai mamba onda yango yo. Ba bi ma ke cheta zo palo la zo loba. Bon wana bo fiaté za yende mutena ba information na yi. Donc yemo ron ba bi mutaba likamo za na ba maîtrise nango. Mais na ko saté, siko na ko sandeni. Ye Peniel wana bavandi na Jackpot na cité du fleuve terre. Ba beti de mo na cité du fleuve bazola la chambre bazo futa $700 par mois. Ba ça ki wana. Et puis par jour, $500 par jour. Plutôt par jour, $700 par jour. Pour Jackpot on a mbongo ebele. Voilà mutu na pena to coopérer za la rebe. Mais on peut copie c'est ba kabwani ya zolela la ral comme Instagram. Instagram faisons wana za compte personnel ya mutu puis compte wana ezali nani Jackpot asali compte na avant yo Peniel oya. Ozala tu as abonné encore. Si ba comme la nombre wana maman na ngai. 250 000 abonnés c'est pas facile. On se comprend, c'est pas facile. Et puis ba pesio confiance. D'après Jackpot à mon à ceux qui ont moi il y a bien à quoi on a parlé. Mais or ozana yo lidobi. Do yo zano lidobi. Et ça m'a yo ba ko solo là. Ceux qui m'attaquent na gauche yo bimela na droite. On se comprend. Et m'a quand ça te. Bon so quand c'est solution ezani. Admettons yo zana nyongo na 10 000 balles. Na ina fundi ba kangi ko tu prison obimina récupérer sur 10 000 balles. Na on zongote. Or na minute Jackpot azana besoin récupérer compte Instagram na yi. Ya on a payé ba procédure. Zo vidéo moko ne fiske kaka moko abandai ko sukola pourtant ba publier ka ya ba caleçon alela ko caleçon nga ba publier nga libanda ndeni zo suko ya moko ndenga zo sumba bamba ngono libanda et paniquer même ya Denis ba vidéo na ezali ba vidéo Denis na zo kyan ezali ti ba tiki bango na salon ina Peniel ba vandi ba solola azo coacher Peniel ki tipo photo le bala photo sakai nga na Jona yo ozo comprendre azo tout et puis auto na Peniel ba filmer yango auto na Peniel est-ce nga ndenge na dama quand tu peux pas dama déjà bongo ka bien bongo Denis c'est un aventurier et ça m'a organisé et makambo ya coopération vous comprenez donc et si ka ozali Denis yebisa momi na Peniel abimisa compte Instagram abatu ya Jackpot asa nini azongisa vous comprenez poto kende bien ponga na lobaki na kata Congo ezana likambo ko échapper ngati likambo te ko mana gauche na droite na ramasser yango. Donc on a ramassé les cambos oyo po ndeko nanga Jackpot aza kolela a souffra trop pour na compte Instagram na ye. Bon bobi mec déjà na mutu. Ba peso ba la rekoki aux uzemino ya Denis soningo bambele lisusu. Do ba si bote suna Denis do ba zo su charge azemina. Oyo kita on a yebisa ko ke na yebi mwana mwasi moko Denis sa sentaka wanga na zemi. O tsaka tembo lundi sort. Donc ba lobi ke ndeko nanga mwasi nga pe na parler na kolo ba no ke Peniel o kokolongola zemi ezali sumu. Ya Bota. Donc, biso to yebi ke ze meza ndeko so Jackpot, mais ndeko nanga pe chez talobi ke ze mi wana za Denis. Ze meza Bota kolonga ze meza lisumu ya em suka wana ndatikala ki. Soko longoli a. Ze mezali ya Denis ezali kamu ya kobanga te ezali ko mutumisa mate. Denis ateka ka ba momi. Soka zoteka momi ye moka bimaka na momi wana zoteka.
donc vous comprenez avant te ka Peniel abimaki bimaki non na Peniel azaki déjà na zem Peniel tia kina maboka jackpot akenda déjà na zem jackpot nazo ko informer aussi ko tu yozo bimana Peniel bozola la chambre moko bino mbale na cité du fleuve ya azaki déjà na zem déjà Denilis et puis ba comme ko bundana ba pesa $10,000 que l'on zem les États-Unis ndeni bon est-ce zem ba longola $10,000 bon c'est bon pour mes atis ton dimise mes jackpot to longolango kas yo ya kapso moto me mon hôpital biso basalo critage wala bloc ba de caris hein Cytotech ba bloc ba 500 familles au million makila wa libanda et non zem soki ya ba de moi mora et kubina nte o mitung sama nani et puis yo ba zem yo longola na vie na yo zem liboso yango na oyo banga po longola $5 $10,000 ba zem tu yo longola so songi lango ba $10,000 natanga mobile moko longola ka zem na ya tu aux États-Unis oyebo avant bokama na jackpot longola ngo na $10,000 Manix Chibouk, est-ce que moi ça longola ka zem na $10,000 ngala bala Manix ndem ta longola te wana na tanko ma Manix Chibouk obanga na hote na tunika Manix Chibouk est-ce que Peniel tanga yaka kisasa na zem alongola ka ngopesa ka $10,000 so Manix apesa ka $10,000 aloba apesa $10,000 te siko $10,000 ya nini critère na lobby ata moi ça Barack Obama atikali ko sala avortement ya $10,000 te tozala batuko li comme ni na ngona yo Peniel Denilis zo charge na haute yo bika ko sala mais ce ko supporter c'est mon ko souster donc jackpot zo sous charge sur azemi na omoko akobota mana ba tampon na yo akobima dans ma moto zo ba vérité belé ça va to mo chiter l'émission na biso ko bani na batno bazo landa o chiter na monde entier bon et là on a rôle baraki na batno surtout bazo landa nga sikoyo boteni nga regarder mamno surtout tozo le boto za sir nango parce que Denilis Aza dernier d'aventurier, dernier église des Arabes. Église Denilis des Arabes. Mais Dieu ça me dans ça na ma tête. Ah. Botika ko? Dieu ça me dans ça na bato ba bongo motema sima Denilis. Abonde pe ba ba bika ba mai ba sera za ki événement ba mai likola télévision. To vivango. Ba piquer ba crise na Londres pour na Denilis. Ba to ba piquer ba crise na Londres wana na ba poto na ba France ba pour na Denilis escroquerie ya sala ba. Et celui que moi, mon ya escroquant chaîne en zondo. Moi, mon balai, comment paralysé. Côté là, d'après, il y a un pasteur, on a sa confiance à négliger famille. Après, c'est pas un pasteur. Nous avons appelé ce dernier des escrocs. Mutaba tampo. Ah, il y a pas Denis Boye, bah rapport Denis Abia banga likambuta, pasteur à Lobaka. Ou il est à gauche, qui est à droite. Azali escroc oya Lobaka, Azali pasteur à Lobaka, Azali escroc oya Lobaka. Ngape Azali artiste na Lobaka, to banro Loba. Non to Loba marambo quand c'est exactement mon fond des athées. So quand c'est un dossier sécurité pour la prison dans sa vidéo. Bosco quand ça rappelle na salle opening. Bon vérité comment marambo quand c'est là-bas. Non la vérité si Denilis c'est soigner de konanga. Si lelo lingozo na nzela nzambe oye bisi biso to kosunga yo to même pas ba pasteur a solo ba robonde la pona yo ba tio maboko lingango te o confesse alinga tendeni aza mwana nzambe ti mari makama mabe azo sala za mwana nzambe nzamba ebiye sauf que yende siko makambo asala ke za ya bonzambe te aza pasteur te en église na matete eza na avenir ni na adresse nini to kendo lu église wana to yebi yo bien o sala ba play ya nzondo ya lukuta. D'ailleurs, on a que simba babi, babylon on a ba sakata o ningisi. Dele et coca contrat ici là qui se babandela ngo deux fois te po moko koleka, o mi benda na siko oya o mi bimisa na loposo na yo ndenge ozalaka. Et pour qui se babandela ngo deux fois. On a deux fois te do ye mora oleka. Soko meki yo moko leki. Soko meki yo moko leki bloko on a vela nga kinkese ya ebisanga yango. Abi petit nga oza star munene oza artiste munene na kata Congo. Soko za na ba gris petit nga salela ba gris. Soko sili ko bandela le souste. Exemple oh mais non on peut sur exemple ba belo ba sala ba gris les até mais ba foxé yes banane ba oh que toi polele Léonana dossier à Denilis Peniel na jackpot na ozongi la pe bato qui te retourne Rolanda de l'ora sur na rôle baraka merci beaucoup na batnyo surtout bazita Rolanda biso et na massivement na chaîne bino yango yo Vision IT TV donc bon la chaîne qui toko za na ba vérité et banga ke côté et bomba ke côté et tira ka bino ba information bo Bolanda donc vous s'abonnez massivement bambote beleka pa na bato basungaka et pas na maman Claudia Sassou qui est na Brazzaville bambote belisco zali pourquoi pas na ville nga Bonaventure Ngobo les gros bébés de la République toujours na kati Brazzaville na zongelo sur na kati États-Unis na landi balobi Totila George Kondo Mampouya en États-Unis bambote belé papa pourquoi pas na maman Cécile Mampouya en États-Unis et puis pas na pasteur Emma Chilengi Motema ya Mama Emmanuela Elisabeth Chilengi, la femme battante, la servante de Dieu. Et si vous allez à Londres, mbote belé pour nabino.
pourquoi pas na ma maman Annie Ongere siko zali na Lagos Island ba liangando ba sepela ngando aliaka muto donc bambote bele pesika na ozali pourquoi pas ba tu nyoso to bozota nga siko na pesi no bambote et puis pourquoi pas na mon ami perso ba le siko zali jackpot ko bangelo côté bambote bele siko zali Instagram na yo ekozonga Deniles na pesi yo pe mbote pozaka ndeko nanga congolais Peniel ozande ko nanga mwasi congolaise pe na pesi mbola sika mamba sika to kota on elenyo mbola sika makambo sika zongisa compte Instagram ya batupo okota 2022 na kimia nyoso toko donc nde bofi ya seki na biki batu nyoto bazaro seka donc et là papa na ngai pona nima munoso buzoba komuniza na kati j'aime ka kio pasteur Barcelo comme on est côté na kati ya buzoba toyoka yango te eza ba pasteur belé kande mol baike obanga no polémique to banga no koloba te o afingi okofinga yo moka ndozo mema makamu na yo donc papa la ngai moko babi mon boss papa ici Kasai balobi bilengde na kata chaîne na biso ngo bo s'abonner massivement a en déplace bozo ba information nyonso Mimi Lumbe na peso ba mbote no place ozali na bo sanité mifi na Londres na peso ba mbote so ba mo ba image kitoko oyo ye mo pe fidèle na peso ba mbote belé na labino to mondani mbala sima ba